chers téléspectateurs de Canal Télévision, bonjour ou bonsoir, selon le temps où vous suivez l'émission sur terrain, na poka to penatango. Tozali toujours, tozokoba toujours kosa musala ndenge longo banide tobaki toza penza mingi na plateau te mingi penza ba bureau penate bureau ekoko ya pende tobaki na cadre ya musala na yo plutôt oyo salaka. Bongo week-end leki sur terrain ezalaki penza plus na terrain na nzela ya ba reportage. Bongo tozalaki na kimwenza car et pas ya honorable Mbalawali pisi gata wazali grand chef coutumier ya lengela ki salongo moko monene bino mo boyebiti. Opération Kinshasa Bopeto, vision ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa pour na rendre Kinshasa Bopeto. Honorable Mbalawali pesi gatakata bongama ki pene équipe na ye. Wapi basala ki mosala na wenziaka oza na kombo na ye. Basala ki mosala kitoko lili ezola kisamina nzela ya Sardou Dimbo. Kaka wana ba profiter ki na occasion ya kosenga na mokonzi ya mboka pe ba autorité compétente makambo etali transport pe bobongisi nzela. Na bongo totike bino tango bolanda yango ndenge lekaki. Sepeli mingi peto kumisi mingi. L'honorable député Mbalawali pesi gata Pierre, chef de groupement ya Mbenkana, na initiative oyo yazwi na ndenge ya sala marché oyo pe na bopeto nyonso oyo yazo kosala epi na kosenga oyo yasengaki na ministre ba bis esengele ya kobanda kimwenza po ezwaka batu tima tete epe kimwenza ipen. Sisi na biso za nzelande ebonga. Ponde toza bula tumemaka bato tekena banzela zelu Mbenkana biseka mbuki donc zelu za makasi toza na posa nde makada mekota na kata nzela biso poto tika konyokama. Tozo yoka pasi na banzela boyoka biso ta mawa. Babo sela biso nzela sisi na biso za kande yangala nzela ebonga batela biso ta makada poto tika konyokama tande tozo soka. Ongai mingi obakisa likolo yesika nde ko nanga lobeza na ngote me. Ce qui bambou les bêtes, en tout cas, c'est les boucs en fort. Quand on sait l'état la biso, azul la biso solution dans la biso bimiti prison luzumu, abon c'est la biso. Donc tenir à marafort. On a nzela ya pont, banda lac de ma vallée, au matin la prison luzumu, nzela wana ele sa Kinshasa, nzela wana ele sa population, babiso bika na nzela wana. Membula soke bandi nzela wana yobeba, moye batu baleka ezate papa tozo nyoko makasi na nzela wana. Nzela wana ele sa Kinshasa mobimba. Sunga biso papa bongisela biso nzela wana po toko akosunga population o basota mala wata Kinshasa papa. Bongo wenze o tomoni wenze o na tonga. Bon wenze o mutasunga biso ezali député Mbalawali pese kata pia enda sunga biso na wenze o enda tonga yango. Siko na wenze o ba difficulté ni bozana na kata wenze nano ah. Bon ba konzi ba ko sunga biso pona kini bopeto ba renforcer biso na mwa biloko mingi tozosanga na wenze oyo. Bon mambo ezebele pona ba transport mama pa ndako teka ndunda ti kizona na Kinshasa wenza munene za passe
bokonzi asunga biso atina biso ba Transco ekwa kosunga biso awa tokota bifunda na biso banduna ba ponto ndo teka tina Kinshasa atela biso pe banda Transco moko uta awa na Kimwenza gare Cité Verte ya IPN ezala toka sungi biso bandeko tokosepela makasi papa poto sana passe ya transport awa wenze oyo ezali wenze ya pont ezali lipesi lipesi elakisi eza mukombo ya député na biso yende mutu asalaki wenze oyo asungaki bamama mpona komona place nini tozali konyokama na mbula moi mais vraiment nzambe asalaki ke asimba motema na ye aya kobongisela biso bisika oyo lelo toza na biso na ye ezala moi ezala mbula toza na kati ya kimia tozoteka na biso mpe na kimia toza su na botungisami te problème nini ya makasi mpenza obozana problème moko ya makasi toza nango awa tozosenga na papa gouverneur Gentil Gobila atala mpe biso awa na kati ya Kimwenza na population eza na kati ya Kimwenza na biloko oyo tozosomba toza na pasi ya transport penza ezonyokola biso tomoni ye atie ba transport na kati ya Mitendi limenani IPN rompwe ngaba Mitendi rompwe ngaba IPN Matete IPN ebongo biso na Kimwenza soki pa atieli biso na Kimwenza atito soki atieli biso ata 3 ou bien 4 bis o tokoyolonga na pe Kimwenza Zando Kimwenza IPN Kimwenza Mitendi Kimwenza rompwe ngaba oto Matete ekozala pe malamu ata la pe biso awa Gentil Gobila osali biloko malamu na libanda mekati tala pe ba mama kati tozonyokama na transport toza ba difficulté belès surtout makambo tali ponka nde boma biso makasi pon oyo yemo président leka awa mona ndenge ba mai banaye kokotela biso na biloko awa de mutukutu kaya ma honorable mutasela asunga biso asala biso ba meso biloko ekoma boye na likolo so yete mbe tozalaka na ba potopoto awa nde mbule bandi tokomi na problème popo etonda pende boucher mino Kongo mutabunda na kana kokunda mwa mabulu mendeza nde bambule bande kabwana pe katika de poso kutu toteka ezalaka te poso toke somba biloko ezalaka te poso biloko ebima boende toteka bo ezalaka te de tokoma na pasi makasi ayaka imuka salela biso prince amonaka ndenge makambo mutu banda omona bakendaka alobaka zoya meti lelo tozela président ko ya tarotinda ka bato ya osam ça c'est mieux de lui rappeler atinda bato ya osam atinda biso bato ba osam ça ka o ya atindaka ba osala biso po pompe agrandir pompe kwa mne po pona dele na osesi la karate comment okwesa da ba brique ponka wana lac ne ma vallée et comment da okwesa ba brique ko kwea nango de biso so mbule beti toteka te bilo nyos tolongola tina ba maison automatique na likolo kuna rai po awa nyose bushaka mai tonda bilo nyos omona ba placer ya jaune neza ya mai ya jaune yela ka biso pe aboye oya koto so tindiki kuna omona mai uta ya tsana so tindiki ezwina wa luka do awa ezala boucher mitukeleka te bato leka te do to souffrir souffrance makasi na ka mai toilette publique pesate dende to sala ka peto na mai propreté de toza toilette publique te eloko te de toza ka boendo o moyo toza boye chauffer mbangu kuna na mai oke kitsa ula mais mai pe to melango ata ba filtre ngo mezaka microbe kite toza ngo pona koteka il faut batiela biso ba mesa ya bien poto tekaka pe ato na difficulté biloko poto somba il faut tokendaka ti Cité Verte batia mo magasin ya bien ba boutique ya bien ba alimentation ba chambre fat poto meka ko vivre côté po difficulté eza penza ya pasi côté ya kolia eza mwa pasi pe côté ka toza na pasi awa biso toza na Kimwenza gare bona sena ba konzamboka ba bongisela biso place eza toza na place muke population toza bele biso basa ndo toteka ndunda toza place eza muke po misuku to bayete po soki baye toza place oteka eza te ana prince balinga te biso ndo tofenda na kuna ya to sengi ke mukonzi ya bongisela biso place ya oteke on azala ngo posaka yango na lobby merci na question na besoin na vana na répondre yo na commissaire honorable Mbalawa étant que chef de groupement et puis chef coutumier ya Mbenkana en tout cas to na esengone mingi bana to bana ko ya ba député na Kimwenza to mona makambo oye a salate to vota bango ba defame honorable Mbalawa za chef coutumier to vota été
mais azosunga population ya Kimwenza. Mais ba obiso to voter na Kimwenza ba député na biso ya Kimwenza. Oya commune Monga Fula. Po Monga Fula ebimisa 2 députés. Mais tout le monde a bangote. Ni na banzela o pasi o soke nzelo ti mbuki. Ti Luzumu nzela eza mabe. Emisaka ba koni makala biloko kolia. Pandunda oyo mama ba uta ngo musika. Nzela oyo kewe ti mafunfu ebimi tina kingantoko. Nzela eza ya mabe. Mais honorable Mbalawa na souci comme aza mwana Kimwenza abota miawa akoleliawa. Donc yangana atika population na été alala kana da bango mais obiso to votaka wana mi bale wana baza na assemblée ba collègue na ye honorable Mbalawa to pesa bango ba voix na biso ba sa na biso nini po oyo e banana 54 po babenga rango mai livière lokaya mais lokola ardi asala lac apes kombo lac Grand Vallée. Alors yawan to sengi na yemoko président de la République ndenga tindaki ba grandir po tina leloyo mwe ba grandir ango ezate tala ndenge bukani siko e komi déjà mois ya octobre bambule bandi siko population eza na ngamu bakokatisa ndenge nini yango tosengi yo moko président de la République aza charge na ye ndenge azwilaki po avant bana misala na ye ayaki na kati ya lac Mavale opesa discours na ye ya liboso prince oyo ye mutachaki yango. Alors il fallait asirisa nyonso ti na suka. Alors ya mibale nzela oyo ekende ti prison Luzumu ebimisaka biloko ya kolia sikoyo nzela bloqué biloko moko ezosalama eza te. Or kala ezalaki bacantonnier bato babana kolongola jelo mituka ezoleka mais ndenge nini sikoyo bacantonnier baza te. Alors eloko tosengi yango wana epa na biso na kati ya groupement Mbenkana commune ya Monga Fula quartier Kimwenza abongisa ndenge azobongisa banzela mosusu na likolo. Même ye moko gouverneur azoloba kini mopeto kaka kini mopeto kaka na boulevard tie kota pe na bamboka tosengi mpe mpa na ye apesa maboko mpo na population mpe pa boye evivre mpe malamu. bandeko bouti kolanda ndenge elekaki mpe badéclaration na bango ya honorable mpe population oyo basengi ete babongisela bango nzela bameka mpe kotindela bango transport moko ekosunga bango bongo kaka wana bomonaki présence ya bachef coutumier oyo baprofitaki mbala moko kosala présentation ya comité na bango. Secrétaire Nikonde atangaki yango bolanda ndenge elekaki. Nous, chefs coutumiers et groupements regroupés au sein de la communauté des chefs coutumiers et groupements Umbu de la ville-province de Kinshasa, CCCGHK en sigle, par l'initiative du grand chef coutumier et groupement de Mbenkana, Mbalawa Lipesi Gata Pierre, l'honorable député provincial de la ville-province de Kinshasa, pour son souci d'unir les chefs coutumiers et leur communauté, a décidé qu'on soit une structure pour réinsérer nos liens de fraternité afin de promouvoir notre culture Umbu. Raison pour laquelle il y a lieu la présentation du comité de cette structure ce samedi 11 septembre 2021. Nous, membres de la CCCGHK et autochtones de la ville-province de Kinshasa, lançons un appel vibrant à tous les chefs coutumiers, notables et toute la communauté Umbu de s'unir dans l'amour et de vivre dans la paix comme un seul homme pour prouver à toutes les communautés de notre pays
que nous sommes un tribu uni, forgé par les valeurs léguées par nos ancêtres. Nous réitérons notre engagement à soutenir les actions des chefs de l'État de la RD Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique dans l'union sacrée pour bâtir un État prospère dans la lutte contre la corruption en fondant un État de droit. Notre soutien s'adresse aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur Gentini Ngobila Mbaka, pour sa détermination à rendre Kinshasa propre dans sa vision Kinbopeto. Nous profitons de cette occasion de remercier l'honorable Mbala Walipesi Gata Gata Pierre qui a mené différentes actions de soutien, d'aider dans les circonstances électorales pendant son vacances parlementaires. Pour ce, nous en sommes vraiment reconnaissants et sollicitons de l'honorable Mbala Walipesi Gata Gata Pierre de plaider notre cause auprès des autorités tant nationales que provinciales. Que vive la RD Congo, que vive la ville-province de Kinshasa, que vive le peuple Umbu. Merci pour votre attention et je vous remercie. Et voilà, chers téléspectateurs de Canal Une Télévision, nous continuons avec Sur Terrain et nous continuons avec Sardou Dimbu et Longo Nangai Moko, qui est sous ce pays à député provincial élu à commune Ngérengéré, honorable Edi Iyeli Molanginde Boyebeka social en marche toujours. Na yeto kenda ki bongo na terrain à Bondo, binomo boyanda ki bili l'état ici la chaîne et belé wapi autaki kosa la tournoi à 3e édition et bengami na kombo na ye. Après tournoi ngo population etali non, ba électeur na ye, bambi non, muto bola mo sa le leke belé. Eza penza e belé. Alors toi on est l'occasion que c'est là été. Comme d'habitude chaque année ba pesa kaye ba cadeau. Bongo pour cette année 2021, bazaki samedi oyo na terrain à Bondo. Wapi bilili yango moke kotalisa ba cadeau honorable Edi Yeli Molanga Zwaki. Azaki ye moko tepo atambola na lipasa na ye honorable Clovis Samba oyo azali élu ya MLC na commune Yantele bongo bolanda ndenge yango elekaki azoki ba cadeau ya ndenge na ndenge bolanda ndenge yango elekaki. S'il vous plaît, merci beaucoup. Modérateur, je pousse à la bosso pour abandonner le programme, s'il vous plaît, les musiciens. Nous devons toujours être reconnaissants parce que le souffle que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Aux amettre, il y a temps et à circonstance. De recommander cette activité entre tes. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, nous sommes très reconnaissants, Seigneur Dieu. En ces lieux, au nom de Jésus-Christ, et nous recommandons notre bien-aimé Edi Iyeli Molangi, garder lui et sa famille, au nom de Jésus-Christ, ainsi que tous les invités, de recommander entre tes saintes mains. Merci. Bien, comme nous avons déjà annoncé, Toleki, deuxième moment d'abisso. Tout le monde n'a pas le colon, s'il vous plaît. On est les mains. Le bas Edi Iyeli Molangi. Succès pour l'organisation de plus de balles. Ouais.
lelo mokolo na yo ntango ya il faut qu'on soit reconnaissant le corps à Bercy. Alors qu'il y a un programme qui a gagné le téléphone. Alors lui coach comment il y a famille chrétienne. Il y a Kaoussou Thierry, amour du travail Lufulakali, maman Yesou, maman Marie Kabutaku, Elikia Ngoma Masial, Cordon Ndose Didier, femme de valeur, maman Angélique Yenga, Elonga Makala. Ok. La commissionnaire aujourd'hui accompagné par Cordon Kuna. Et le roi Galpani. Les compagnons et Makala. Amour du travail. Ah, on va musicien, on va chaud. Tout le monde. Et moi, nous ne pas. Ok. La grâce 2. La grâce 2. Baninga ni wakodatrice basuni muninga na bango. La grâce 2. Maître Stoda. Boke ne préparé. Towe la lombango bakoton. Mais tout d'abord oui, la nuit la cime, la section na bango ya bandal. C'est l'île où abimisa ki na bandal. L'île na bango ya bandal maman nene yoka. Joie eloko wana. Alors oui, papa n'a rappelé la banade. Bonsoir, on prend nini. Moi polu na kati, moi modesh na kati, moi pumba na kati. Hein? Eh, maman Zambamba. Yo mokongo. O kamba bato nyonso. Ya tournoi ya réconciliation. O te pekisi bombe. Kuluna. Komola. Comment tout le monde la initiative de la jeune. Après Kozo Bakado honorable dit Yeli, à Beta qui peut sango, il y a président national naïe, il y a mouvement de libération du Congo, président Jean-Pierre Bemba Gombo, Simana Epe, électeur naïe, Loba qui lui sous na micro est sur terrain. Voilà. Gombo, Jean-Pierre Bemba Gombo tina bino bana ngiringiri ndenge tango usipoza kosala visibilité bolingi mingi na ngiringiri mais na la kibino papa koya kotela bino ngiringiri ndenge mama yaki ndenge papa koya eza sengote papa koya kotela bino na ngiringiri. Voilà, bandeko banzi bomoni ke to komi na biso na suka ya émission tozaki kana pona kota sabino lolenge kanto ko kitaka na terrain et la kisi ke soki oza na activité na yo moto nyonso to ba ka ba politique te yo pendo oza bongo za ba activité na yo za na salon na yo za na télé na yo nyonso ayo sa lokola activité ONG asbel soko bengi biso to koya to beti lisolo ya musala na yo donc biso mission so sur terrain ko beta ka masolo sur terrain ya oyo moto nyonso o salaka yango anande bino mo bouti kolanda ceux qui za na maloba ya koloba za na conseil to ba suggestion on peut sa biso ba numéro za na liboso etando ya bino ya ike en tout cas to sepeli na bino makasi to linga bino mingi ndepe bino linga kana avec une télévision makasi
ya solo bandeko balandi merci mingi na Sardou Dimbo Simba ki caméra pe ye moko salaka na réalisation merci na bino banso bolinga biso bolinga kana une télévision bolinga ka mifikana bolinga ka Sardou Dimbo bolinga pe équipe ya ngonga ebeti matondo mingi boko bakolanda manaka ya kana une télévision tokuta na numéro oyo koya